Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille mbongo ndambu. Et ben maison volée. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Mbote balandi émission Moseka ya Malewa moderne. Eza ngai mwana njili ya Tongo. Ote balandi émission Moseka ya Malewa moderne. Awa toza na Njili quartier 5. Tomoni awa maki na biso esi ebeli basali maki ba mélange ngo na boudin. Nde tozomona wana donc terrible effort. Mbote mama. Mbote papa. Bandeko balandi émission Moseka ya Malewa moderne. Baza na posa bayeba recette nini omemi oyo na mokolo lelo. Bon, lelo na memeli bino maki sangana na boudin. To sala solution ya maki na boudin. Maki ko kaninga ngo peka na spaghetti, ko kaninga ngo peka ya pamba simple, ko peka kaninga ngo na boudin, ko peka kaninga ngo pe na tomate mbuma. Ezaka stade pa melelo nde na memeli bino maki na boudin. Siko bepis nini ekota awa po sala ke maki ngo bimele. Na maki na ngai na boudin nazana na maki kulungwa na maki wana nazana huile après nazana boudin nazana ndembi nazana matungulu na mungwa yango nde mte esala ke maki nange bima kitoko.
Siko olingi osala solution. naosangisa maki na ngai na bepisi na ngai nazosangisa yango na boudin. Na kobanda nanu na kopanza nanu maki, nsima kopanza maki wana natie boudin na ngai, nsima kotia boudin nalandisi matungulu na ndembi. Oyo natie sikoyo eza boudin. Nsima boudin nalandisi matungulu na ndembi. Nasangisa yango nanu sa mungwa. Boudin pe eza sali pa ba boudin pe eza na ba boudin mosusu eza na mungwa mosusu pe ezanga mungwa. Lokola oyo nazosalela oyo eza ya mungwa. Mungwa na nga wana na kodimine quantité ya mungwa na kotia mungwa mokie. Nakanti bomondo kwa natie mungwa moke. Tomoni mafuta déjà comme prête. Mafuta na moni ebeli. Siko na osopa maki na kitali. Nasopi maki na kikalungu. Lokwa mafuta eshofaki makasi mwako umisa eza te. Po ozalaka déjà prudent kobanda. Asko tomoni ngosala ndeni. Siko namoni panzi na nga moko se ebeli. Siko nazobalola maki. Yango so baloli faut kofina boye po na kati ebela bien. Tomoni yango esebeli. Maki yango namoni se ebeli. Tous les 200 c'est ebeli. Na kitisi. Tomoni maki na biso awa esi ebeli. Bandeko balandi émission Moseka Malewa Moderne baza na posa bayeba osalaki yango ndenge nini mpe koma boye. Bon, maki na ngai napasolaki yango nde topasolaka maki, natie na sani, natie bitungulu, natie ndembi, natie mungwa, natie boudin, nde na beti pati na ngai. Commentaire okuta eza te nasi bino mo bolandi nde nasalaki pati na ngai yango mpe esaliki maki na ngai ebima boye. Sikoyo ndenge osali boye okolia yango mpe na nini? Kolia yango ya pamba ou bien komela yango mpe ti? Bon, kolia yango ekipaka te, mosusu akomela yango ti, mosusu mpe kolia ya pamba, mosusu mpe kolia yango na kwanga, me na fufu te, po soli na fufu obebisi buya maki ebebi. Maki na biso yango oyo esi ebeli ya koloba mingi eza te, tomonaki ndenge basali yango ndenge baprepare yango. Donc nga na bino tomonani na mikolo ekoya. Nzambe apambola bino na mabota na bino. Maman, botala agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa.
Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et sika na matonge ezalaka na mbutu butute. Et sika ba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle l'émission Moseka de Malewa moderne. Break the shadow.